Sokoro, tu as place Tozo Kabola déjà Mawa parce que tu as Kokunda Miss Margot. Moto azala qui peut là il y a soutien au monde de la bino ba musicien. Na motema na yo ezolo banini na circonstance. Wa ser na biso penda ser na biso dae ba mitema malamu balinga ba artiste mboka. Wa yene nga dae ba fina so misoni ngema batigari tunzalaka na bango. Mais ndenga kufinza mbeka ya mamolimo na ye ani misama sumu na ye. Vraiment tu manquais moi moto moko ya motema malamu susu na mboka. Ni on le verra peut-être. On a payé comme matanga. Tout ça là na matanga tout lina rase. Voilà. Ngai ngai na sala vinanga kina mwana ministre. O mengai na kobosa na otepo na bota na yo. Nga esale nga passe ngabi mobile auto va ine 8 ans. Baya ko bala eboy pona ni na silika ki kangi bilo na ngai na vinda kuna place musto kabwana ki. Et yo sa ke ye patikala kuna meto sola ka téléphone kamba bana po ngai tisikona bana o babya bota libanda na o nga na boti na ye bazala ka ipana nga na Kishasa ipana biso na funa ngamna bokola bango tilelo prince na ana bazi ipana biso yo sake to kabon bandako mukolo o babya kufi ayaki ipana ngai na bengaki ipare ki autaki aéroport et pas ya Elena Kindozoye azouta poto moi c'est un téléphone ezaki okangama akoma kité aya kité et osake nga tindeli liga so abenga ngai abengi ngai bisa pesa ngai tapi na ngetikale kune pa na ye na tasbih etikale pa ponga za musulman aye atikeli nga ngona ndako na comprendre te mbala moko na fungwe les portes à côté na ndako na ngai avandi alima na poso sola na yo asisi même pas ko bakaza poso sola na ngai ba mo muna ko kangami muna ko tengami liboko elembie makolo elembie et pesi ngamba mo palpite ngabi nini bozolu kelanga likambo nini babia maman ça y combien de temps bo séparation ya bino na yo et ça qui une semaine à 5 jours. La séparation de son balai. Donc, 5 jours, une semaine à 5 jours, il y a pas de souci. Na mutamba. Ndia landenga kuna ndaka utikela tapi. Ngana ibisie yemo abisinga li masala vina yo. Ba message watelenga na Viber ezali. Ali masala vina yo. Ngana osa makamu na ngai pona ki portefeuille album na ngai bima na umeli mingi na Luanda. Kuya suka ye wana ngasi kono palpita ne sale ngai na bengi batu ba ye to memi ba bia ko mema ti na hôpital et pas docteur Ejide to komi kuna docteur Ejide atali atubi etonga alobi o ezaka na été atindi biso na hôpital a munene na clinique ya prenda to yoki kuna to ke kuna we bazeka ko perfuser bazo perfuser ba bazo lo balisusu te azotala kaka boye na benga batu na téléphone na benga ba numéro nyonso na téléphone na babia ta mutu moko ta yaki nzaleka ngamoko na ye na kati ya hôpital na mutu moko ta yaki batu bayo ya na sima na hôpital bisinga bima libanda na tika bango moko balandela ye babimisinga libanda hôpital na vandi kuna na lali ku libanda et okoma ba 5 botomba fungola batu porte na kota bwe babisinga babia kufi salenga pasi makasi babia kufi ntomesa na esalinga pasi. Est-ce que yo na mwasi wana bozalaki ya contact iblem susu ndenge sala kimbanda lem susu ke bokosola na téléphone ko swana ou bien ni donc otikala sola na mwasi wana te mwasi wana l'autre fois afinganga na Facebook atinela ba poza mina ngati atinela ba message ya kofinga ke azoya ko bala babi azokina babi ya za mwana mukonzi ngaza ne lokote azoya kozwa azokina ye
naza zoba donc afinga ngai me natikala komona ye te babi ape atikali komona ye te ezalaki projet ya aye mpe aza mpe awa ipare aza awa Alima, pardon, tous on a un moqué. Au bout de ce solo, il y a Nini et les Kagina na Wam. Isola Wam, on a voyagé na Kendaki Oteka. Kendaki Oteka ba CD, et yo sala qui va vraiment bébimi. Babi alandinga na Wambo. Alandinga na Wambo, amenacé nga, ya bundisi nga wazongisa nga Congo. Ngapi ozongisa nga Congo ndenge nini. Yo ndenge ozana, opesa nga ki Oteka, opesa nga 1000 kwanza, zo kwa $10. Au fouteling en transport, au pessin bon, c'est qu'au la laté. Ali m'a voyagé kende. Na bimi mboka na ye. Na komi na wambo kuna. Ye ba ebisi ke Ali ma awa. Akoti suri pe libala, suri pe nini. Babi aye moko aya sankenga na ye babi aya ubundi sanga bitumba ya somo. Tukenda tina la police. Babi alakisanga mwasi moko boye. Mwasi on kombone Loti azana Wambo yende mwasi na ye alinga zana ye boye na koma papier babi anga na lingi na nga lisute tika vi na ngai na vanda na nga pe place na banda ovanda na vandi kuna osala ke babi yo beta deux concerts mo boye kuna abeti deux concerts na mboka ngo babi faka zonga ngapi na kipana makamune pe isute na yo zwa ticket na yo zonga Luanda nazonga Luanda boy baba tonga yokinga nazongi Luanda aye kolanda ngai alandi ngai azolela azalaki na $3000 na maboko na chaînette ya or aye kopesa ngai ali mama azwa limbisa ngoza mama bana ngai zwa biloko limbisa kolanda makambo nyonso tute mokili mute kosaki ngai pardon limbisa ngai lima abandi kolela ngai motema yaki boma wana namoni muto bandi na ye kolimbisa ye to ekovanda lisusu tovandi na ye tochange ndako mosusu mpo ndako wana etonde makambo ebele komo osalanga bien te tokomana tokozonga na epai mo ntango apesi yo chaînette ya or sikoyo esukaki ndenge chaînette yango mpo iparete la police elandaki bakangaki babia mpo na chaînette wana ezalaki ndenge nini chaînette wana mwasi wana Loti azalaki mwasi na ye azalaki kobima na ye bapesa na bolingo na bango na sentiment na bango ye babi aprometaki eke ya kobala ye alingi isunga ye te alingi susu alima te nga na kobala Loti sikoyo akomaki ke te mobali na ngai azwi apesi ye bachaînette na bambongo ngai na ndako nayebi na nga te makambo sopo azwaki chaînette yango place nini namonika mobali ayeli ngai mbongo na chaînette eleki mikolo boye mwasi yango ayo obenga babi na telefone allo nakokisa ngo ozongeli alima makambo nga na kolakisa komona na kosalo ya minene fi wana yo futa mutuka tiki ya yolanda babi atina Luanda tovandaka epa fi mo boye awa na terrasse mo boye pa joli na casquelle tovandi mwasi wana ye na bato ya minene mibale bato makasi mibale na ye moko aye babandi kobeta bale komenase babia na miso ya bato kobeta elitama ne kuta evimbaka bazwi bakangi bango na ye na babia mwasi wana Loti na babia bakangi bango balalaki na la police ngai loko azalaki innocente bamikonzi bayebisi ngai nazonga ndako makambo etalinga te ya bolingo na bango ntango bapesanaki ngai azalaki te ngai na ye makambo wana te na yo sima nzela nazongi na nga ndako ye Loti alala ye kuna na babi balali na kasho so bayoka na ye ndeni babi asinye bapapier ya kofuta so mpe ndeni nga nayebi na nga te nayebi te information moko ezali chaînette wana botekaki yango so na Shikwanza pa botekaki yango na nsima bomaki basoda mpona korécupérer chaînette yango siko mama wana ya Shikwanza soki bato wana ya Shikwanza balakelaki bino mabe eza vrai makambo wana basali nini balakelaki bino mabe ntango mpo bozongisa mbongo na bango te bomemi basoda babotoli chaînette par après donc bozongisa mbongo ya bato wana bozongisa mbongo wana te nga makambo wana eyebi yango te makambo ya babia makambo wana eyebi yango te me ngai eselongo nayokaki babi azongiselaki chaînette akenda ozwango na Shikwanza azongiselaki mbongo ya bato te epai atekaki yango
wande nayebi te makambo ne oyo asinya kuna na la polise nga azalaka te nga aza na ndako nayebi su te mokili elobaki ngam na bomi babia nga bomi babia te babia ye moko na monoko nayebisi nga alima yo lisu te nga azwi mwasi Elena Mwanza azomema nga na pote na bimisa album na ngai nga nakoboma mwa mbate nga na boti na babia nabokola abana babia ti lelo nakolinga mabe na ye te nakolinga malamu na ye te mokili etika koloba mabe mpo na ngai nga nayebi eloko moko te na liwa babia nayebi eloko moko te donc aza lokola papa na ngai aboko nyeto ye na nga na mboko nga nayebi awa te nga aza mabe ya babia te nga nabomi babia te babia kufi liwa ya nzambe nayebi te liwa ngo ye briske nga mpe ezolekela nga ezokamwisa ngai nayebi te mokili etika kokanisa mabe mpo na ngai naza innocente nayebi makambo te naza innocente makasi niesa babia naamona yana yo mwana ya baba propre tomoni awa mpe na matanga ozala mpe na lwanda est ce que tokoyeba circonstance nini ya mort ya babia bino boyoki yango eza nini liwa babia makambo eza ebele oyo toyoki mambo ya mpe ezoloba eza mambo alokuta te mpo kaka moto asa kufi basambisaka ebembe te mpo akolamuka te mpo alisa biso ke koto oyo bakosi koto eza mambo ya solo mais eza histoire aza mpe na bato oyo bandeki koloba na bango ke mwasi oyo akoboma nga aza na bato oyo yasimbaki na vie na ye ya koloba kaka ntango nazalaki faser mwasi oyo alingi nga na kifaser aboya baprêtre mpo na nga alande nga na kifaser mwasi oyo na ondima te namoni mokomisi na maboko ya bato mosusu bamikolo bamona makambo na mosika bandeki koyebiseke babia mwasi oyo akoboma yo mpo na kishasa deja alinga abomisa babia ake kofutela na lupangu oyo mwasi azali na mobali na ye kote babia akendeki kofutela na mwasi ne na mwasi ana zena mobali musu ya kala ana mukomisi so ezala ndeni babia na kati ya ndako mwasi wana libanda babundi na mobali na ya kala tano masolo ya biso awa tozongi kishasa za museba tesa bayiba mwango ifo nyonso bato bayeba rango nande na komé nande makambo ngo komé le tozoyoka avec so monsieur kobima ngana beke babia asala crise ya tension AVC na téléphone bebise ngo babia bele mikolo bele na komi babia bele mikolo bele te azala kiso na petit na ndaku bazoya boete na ke kotikela lima bengi nga tapi na eso ya babia koma na musulman biso kuto yebi te to tikele tapi na so na bakola na ye na place ya zovanda banda bakabona babia babiso une semaine et demie tangu bam nani babia eko tikela azui petit ne bande kotambo ne bureau na tike na seyo zela lokwa bosola te na mère alima asa mankai ba respect fianga garçon na tikela se babia mati ko mata babia mata depuis 11h babia komi kuna babisu basole même pas 30 minutes babia sala crise petit wana vanda 14 ba monika mutu banda tike nga umela quand même boete abenga bozole kata benga insister boya ko yamba moi sinon tozana babia sérieusement malade ku hôpital boso bakenda ki baboyi babieza kana ba hôpital mi bale ba yambi ba mais biso to ali banda babia azana kati na yeko yoka bande ole te ba discartable na sipo muli pe ba photo ba publier discartable babia ndako ya kufeli eza ndako mobali ya mwasi na bijou kiala akufela ndako mobali ya mwasi na ye makambo ezali na kati babia mataki ye moko bato bazali na kati toyebi te eyebi ka mwasi na ye soki asambelaka nzambe ayebi likambo te akoki koyebisa bino vérité mais ndenge azoloba wana azolela sama azoya masu mercredi jeudi sama uta Paris azoya mpo kolela Chokoro mais omoni makambo otu ya matanga bato ebele batika kopublier n'importe quoi makambo ya Chokoro etali bato ebele te bato ebele bakobeta tolo ovandi keno ovandi kote moko boyeza na osala matanga ya Chokoro te matanga ya Chokoro tosala ngo na nga na Monique epamba Monique bato ya Kinshasa s'il te plaît vraiment omoni bato ya ngolo ebele oyebi bango balobaka na bango fala towa toloba na portugais olokwa bilobaloba donc bato tu bazoloba na ke nga matanga babia nazwi yango boye nasali yango boye mutu moko tasali matanga babia toza na baalex fumusi toza na badona moniki basele bulakati basimplice malonga oyo tozali oyo tozolela ebembe bandoko judoka luyalu tozolela baprésident desika bushcorp tozolela ebembe neti sikoyo tokuti boye toti na baprésident desi na morgue bato mosusu bafana bandako na bango baosela babenga na telefone nde bapatron eleki ndenge nini ondire otine batravailleur na yo me mawa ya mutu eza te yango siko président desi pakusana apesa biso programme président desi eza na ndenge nini toyebi ke koro eza na morgue matanga eza na pa ya ma Monique eza na ndenge nini programme bon toza na programme
to bon sana mama mikanda Chokoro bembe na ye Chokoro mission monene ya Congo faut ça l'effort biso ta Luanda biso ta Angola biso za ah to ça l'effort bembe ke Congo to bon sa mikanda amsuna mto noro je dokaza l'ambassade so si bon sa mikanda pour faire sa programme et me fait ke Congo to la mère ah en tout cas matanga ya place moko et papa Monica mutu to za mbongo na e kwanza di kwanza belé pour a rochano de ke ba muta 5 ali to besoin ata za $10 ya kana so linga babia yaka nango to kangsa mbongo ebemeke Congo biso susina so ebemeke Congo mais makambo ndeko na expliquer toza to landela ngo to tika te makambo tu ba kufuna ndako na yeti so to kena ndinga l'état mais oui même to fo bato akanga mais ouais pour mboka et uti wambo uti province ba ye nango to l'action pas batou kandali moi si obe ba bezo ikuna on peut ba mboka suma camion oh asuma voiture abengi biso akoma tina poko susina biso ali babia kundama bien ebemeke Congo so on vend placement na kwema obo ko pesa message no ngai bo bengi journaliste na Congo pe $100 bala no ko te ngai ne na boye na sa matanga na kwema obo ngai na te matanga za Monique ah bien quand se parle de si tout ça ba journaliste patron Azad Jules Makaya chaque mboka ba ça ba journaliste patron il y a un mandat à $20 aux fait mais tout courir tout le ba vérité au ça ba journaliste te ba peso $20 la kin au comme kumisa mutu te o yebi no yete o yebi mutu wana te me yo kuta mutu ngo mona mutu patron la taka e bateka ngo $15 na nina wonza benga okuno ni so na sangu na o jaenda dona azana pas de la Monica yo oyambi matanga babi vraiment na kibomama na otoyebi ki yoza mutu tena na mulingaka ti bato batelengana pour nous matanga babi bon matanga babi parce que na mama ba artiste na mama asa ba artiste la kati mboka bazala alors nakotika te matanga neti ya babia aza mwana biso etelengana nde bato mosusu bakomotiango na bakwe po asa soki mwa commerce ne moko bwaki otia matanga babia quelque part moko asa commerce bokamata bibembe bokomisango eloko moko ya commerce te vraiment boyoka mpe mawa ya bato bakufi bokomokomisa bibembe lokwa biloko lokwa commerce so boyika moto akufi ti bobanopesa bato bapoison bobanokoni kofinanse na bopita babomela bino bato mpo bosalaka bacommerce na bino eza triste ozoyoka eza mawa bozala mpe pitie oyoki ndeko no akufi oyoki mpe mawa ndeko na biso bokomona lisusu te ozomona ngo eza pasi ngai nati matanga na mesana na ngai matanga na tiaka nanga matanga mutu nyonso ayebi nakangaka nanga mosala na ti matanga po babia aza mwana ntango ayaki concert ya liboso abetaki yango na Monique ntango ayaki akomai marge ngai nazalaki te nayaki nanga na Chine mais bato na nga bagérant na ngai baseve lumbila bayambaki babia bavandaki na babia mwana moko ya biso na kati ya quartier latin ngai so namoni mopao namoni babia namoni directement mopao alors wana za mwana biso na kati ya carte na te na kotika te dona sikoyo programme eza ndenge nini concrètement mpona programme eza boye lelo basisi démarche ya mikanda à partir ya hôpital sikoyo bakee nango na niveau ya ambassade na ambassade ambassadeur akotia cachet et puis eke na ministère ya intérieur mpo babeta sous cachet ministère extérieur so babeti cachet après kobeta cachet ezongi nde tokomi koyeba nini ya koprépare nzoto mpo ekende. Merci beaucoup journaliste nga nazosouhaite kaka mes condoléances na bandeko nyonso babi babia mpe na famille ya babia me nga naobetaka ase te mwana mwasi wana lima andumba ngai dukure ngoma naoloba mwana mwasi wana andumba alima mwasa babia aza faux petit donc soki babia kufi lelo eza mwana mwasi wana po nga moko nanu awa nasali babia baintervention 3-4 fois mpona mwana mwasi wana donc babia akufi na kati ya ndako na ye te babia akufi na ndako ya momi wana esika azalaki na libala esika akenda kota libala esika babia akufi alors on ne sait pas soki babetaki ye nzete ou bien réellement babia asalaki crise awa eza mboka loi ndeka président déjà lobby tolandela momi wana en plus on a loba mwasi wana akoko accompagner matanga ya babia tetina Zaire soki mwasa na Congo na RDC OK sorry na Congo mwasi wana ko accompagner matanga ti so mwasi wana meko accompagner matanga franchement mukili molandanga
et aux amabe moi ça na fois tikala awa aokete biso tokolandele na justice poto l'accès ke mboka o loi esalaka eza passe mingi na likambo ezwi biso tozoyeba vraiment koexplike te parce que likambo baexplikaka bien eza likambo moto abelaki akoti hôpital mais ye abeli akoti hôpital te donc balamusi biso neti nga balamusa ye nga na 4 heures mpona koyebisa nga ke ndeko na nga babia akufi naza na pasi mingi mais nalingi kaka naloba ntango matanga ekomaka boye makambo ekomaka ebele tokosenga na bandeko na biso tolela ndeko na biso na kimia ti na suka mpo bana mpe baza na kati totia kaka kanda liboso te parce que soki totie kanda liboso makambo ebele tokoka koyeba yango te donc tokende na makambo malembe mpona tokoka kosunga mpe bana oyo batikali na nsima nalingi nabeta sete mwa mingi nzela ya liwa eza mpona motu moko te nzela ya liwa eza mpona biso nyonso ata ngai mpe lelo mpe bokolala mpe bolamuki boyoki nga na kufi botika kopiblie parce que babi aza quand même musicien moko ayebani na kati ya mboka oyo biloko mosusu bokomi kopiblie na kati ya Facebook eza malamu te memi mpona libota memi mpona bafamille mpe na bato oyo bayebaki ye eza lokola mpe quelque part boza kohumilie ye babia azalaki mobali oyo azalaki na mwasi abotaki na ye mpe bana babia aza père de 5 enfants bana bavandi na télévision tala neti lobi babengi biso bana bazotuna me mpo nini papa balatisi ye boye liboso ya télévision ezalaki choquant mpona mwasi ya babia azangaki eloko ya koloba en tout cas vraiment toza ensemble na bino na bato baza na kisasa tolela ndeko na biso malamu tolele na kimia na bomoko ti toyeba kokende mpo babi akei me babi akei te mpo bana batikali en tout cas vraiment na mpe na embrasser plus kofi kolobi te toza vraiment au cœur na ye toza au cœur donc tozolela ensemble na ye. Merci. Alors sikoyo eloko ezotouche makasi mingi oyo mpenza ezosisa biso mitema biso bandeko na bino ya mibali bino bandeko na biso ya basi soki information ezali ndenge tozoyokela conseil mpona bandeko ya basi boyebake bobotama mpe na bandeko ya mibali liwa eza normal biso nyonso meme nga ndenge nazotambola boye nakobima boye na car accident nakufi tosuetaka te tokimaka yango mpe te mais soki ekomi cause ya moto moko boye keno mpona ye nde esalemeli boye vraiment c'est trop touchant eza vraiment c'est trop choquant pardon donc eza mpenza esala bien te aza moto il faut akufa moto akotikala éternel aza te mais ceci eza nde information ndenge ezobimela bandeko ya basi bozelaka mibali mpo lobi mpe toyebi te oza mpe na bandeko oyo ayo mpe ya mibali te mosusu mpe soki moninga na yo mwasi amemeli mpe oyo ayo ndeko na ndenge biso tozoyokela lisolo peut-être nayebi te soki ekosala yo ndenge nini mbote na bandeko nyonso nakosenga na bakonzi ya RDC y compris na jube mpia na mokolo nayebi kosololaka bien soki moyen ezali mpona susi oyo tozolela babia awa soki bokolinga bopermettre nanu libération ya Kisinjora deke akometaki na parole amankaki contrôle na maloba aza moto biso nyonso tobungaka abomi moto na mbeli te afingi na l'état eza condamnable mais kaka le même l'état aza mpe na pouvoir ya kolimbisa moto keno boye tosunga ye na boye amona ebembe ya ndeko na ye vraiment azala nanu na kimia oyo bokojuge wana bojuge mais oyo ya malamu na sengi sans parti pris soki bokoki kobimisa na Kisinjora amona kore ya ndeko na ye mpo awa ndenge tovandi boye biso nyonso tozobundana de façon ke kore ya ndeko eni ata mboka. Sénateur toyebi keno eza parmi bato baza na organisation ya matanga ya ndeko na biso babia vraiment tokoyeba programme eza ndenge nini? Bon programme ezali ke nde tovandi kaka pa mama Monique makambo eza nde awa na nganda Monique esika vraiment organisation ezali nde awa komite nyonso ya organisation eza nde awa pa mama Monique programme ezali ke tozosala nyonso badémarche bali déjà dans la marche donc on a gagné 6 semaines autres aussi ça m'a monté la documentation donc 10 semaines prochaines quoi il y a Babia et vous allez déjà à Kinshasa va gagner le concours dans Kinshasa. Oui, semaine prochaine déjà donc bana Kimba c'est déjà corps là. Donc semaine prochaine bana Kimba c'est l'accord à Babia la délégation c'est où à Luanda ko ya kona kotikela bino ndeko na o ya biso na ya bino
pour il honorer pour na Luanda na Kinshasa et biso na Luanda to honorer na Luanda ce qu'on a comme moi le ba mandiko surtout oyo tuta akora ba na Facebook to bazali to bazolo ba pona mwasi na ye ko le ba bon ba spéculation to tikango moni mwasi wa babia tozolo ba mwasi babia sali mabe wana vraiment ti makambo wana bandaki ti ba covid to ke na mort ko tika ye ozalaki na mwasi wana babia ko fina maboka mwasi wana aza mama ya bana na ye mabeza la te ezanga makambo na bango eza vie na bango na kati ya libala matati ezanga te malade eza normal yango na osenga bandeko na biso bayebaka kosala bacontrôle ya banzoto parce que nde totelemi boto yebi malade eza kati ya nzoto na biso mpena kokanga mpe toevitango na bakokanisa tro toevitango parce que AVC ezaka maladi te moto akanisaka AVC ezaka kosala mouvement moko puisque pas okangami ya makila nde moto ekangami donc eza c'est ça quoi